bonsoir à tous. Bonsoir na bandeko nyonso o bolandaka Ursule Bo Telwa TV. Bandeko nanga na pesi bino mbote esika nyonso bozali wana boyebi déjà. Bonjour, bonsoir. Yango dépendra kaka na air oyo okolanda analyse na biso. Lelo toye na likambu oyo ya moto likambu oyo ya somo. Alors il faut aussi la nanango lelo. Po eyana batu musu ba comprendre te jusque là batu belé ba comprendre te. Alors Ursule Bo Telwa TV aye na likambu o poto sila nanango kaka lelo. Namoni ba appel, namoni ba message, namoni ba bloque belé. Alors lelo il faut tosi la na makambu mususu. Na pesi mbote na batu nyonso o bo soutenaka chaîne na biso ekende liboso mbote na batu nyonso o vraiment bozalaka wana pona ko soutenir Ursule Bo Telwa TV, boza ebele o bozalaka wana pona ko soutenir ya bino Ursule Bo Telwa TV. Alors bomoni déjà liboso na bino na teli bino zawadi, na teli bino pasteur Mike Kalambai pe na teli bino bana ya ba bébé ya zawadi. Histoire à zawadi eza histoire moko toko bandela ngote histoire à zawadi nasir tina oloba boye biso nyonso toyebi histoire ya zawadi. Histoire na eto yebi yango bien. Na leka na histoire à zawadi awa na Ursule Bo Telwa TV en tout cas na ya nango vraiment mingi awa na Ursule Bo Telwa TV. Alors bandeko nanga ya loba eze belé. Ya loba eza vraiment ebele. Alors lelo Ursule Bo Telwa TV ako expliquer bino pona mona batu mususu ba o comprendre te. Na mona bate belé ba o koma bate belé ba o loba bandeko toza ramite mamalamu. Zawada boti ma passe bien sûr. Zawada boti na anenini. Zawada boti banda makambwane bimati le sali combien d'années? Combien de mois? Combien d'années? Est-ce que batu bana droit yo loba o ba loba to balingi ba salir kaka lisu sous réputation pasteur Mike Kalambai. Eza pasi pona bandeko yonso. Alors, n'article la bino to yo kananu zawada kotaka live moko tangwa zara na zemi. Akota live moko na live wana aloba mpe makambu moko ebele alobaka vraiment alobaka mingi. Alors avant na kota na mozindo ya explication nanga na sepela to kano zawadi nga na otela bino zawadi to kano zawadi après tozonga na analyse na biso bando nanga so ezambala liboso koti na Ursule Bo Telwa TV en tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aux amalamu mingi. Pourquoi na lingi toyo kazawadi bando partager partager tango koti, partager na WhatsApp, partager partout, partager na Facebook, partager na ba ami na yo, donc partager partout batu ba yo kananu likambu oyo po eza likambu oyo ekomi kobetsa batu mabaku. Eza vraiment likambu oyo ekomi kobetsa batu mabaku. To mona batu musuba okoma ote zemi ya pasteur Mike Kalambai zawada boti mona pasteur bandeko ataku boyina ya Mike yango. Ataku tu boyina ya Mike yango. Zemi sali combien d'années banda makambwane bima. Banda zawadi abeta lisolo. Ya mamba pasteur Mike Kalambai ti lelo. Lelo boya bolo bazemi ya pasteur Mike Kalambai. Oui, nga comprena bato bakenda ko commenter ba video ya bato. Te na comprena te bato bolobaka makambutika boloba bwana ba preuve te. Mais boloba siko zemelo mwa 9 mwana libume koma combien? Koma ba ina nena ndambo. Zawadi ela biso makambwa wa ana zemi zema pasteur Mike Kalambai fwa bota bwebwe après quelque temps ka yemuka yesu kuluba zemi limwa kaka yemuko babimisela biso ba video bele po baluka ba sali réputation pasteur Mike Kalambai lelo zawada yena bébé mais kaka biso ba congolais lisusu to lingi to banda susu kolamusa bisu likambo bandeko. Zawada leka na internet a beta tolo ke ya otika la ko publier bana na ete po aboyi batu baloba o bana na eba o baza na elongilo kwa mutu wana mutu ngona pasteur Mike Kalambai. Est-ce que ce que bino mo bo comprendre te que moi so za la semer de trouble. Ya za la soka vanza monike ana actualité te ala ye pour que bazongise na actualité. Wana to yebi yango ke zawada za la bongo. Alors bande onanga na hotele bino boyoka audio to boyoka asala ba live moko avant abota boyoka makambu oyo loba après nga Ursule Bo Telwa na ko conclure
kaka maloba oya koloba boyoka nga pe na oya na analyse na nga to lobela mais pona bandeko nyonso baoloba ke mwana pasteur Mike Kalambai bandeko boti komema masumu Zawadi na mobile na bota mapasa boyebi akomi na combien de bana boyebi bakomi na combien de bana alors botika na bino komema masumu bomema o bana pasteur Maiko bana botika komema masumu eza masumu moko ya ofele bande onanga so zamba liboso abonnez-vous donc s'abonner commenter partagez s'il vous plaît to partager vidéo au peuple congolais a arrêter buzoba o balingi ba banda lisusu na komba pasteur Mike Kalambai alors to partager s'il vous plaît la famille partagez vidéo oyo e osa malamu mingi wana na otikela bino toyoka zawadi toyoka vraiment zawadi nanu live oyo salaki toyoka ye après tosilisa to conclure analyse na biso mutu mususu alinga sala mwa ba alinga banda suko luka mwa visibilité bobeti epe karapo boyebi mwa soyo amemela pasteur Mike Kalambai trouble o batebele tilo bakanisaka peut-être ezalaka ya solo batebele tilo batia conception na mutu na bonke likambo wana ezala ya solo or likambo wana etikala to ezala ya solo te mais batebele batiango na mitu na bango alors bandeko nanga totika toyoka na zawadi yango toyoka ye to na otila bino boyoka en tout cas bolanda boyoka clair boyoka vraiment clair après mutu na mutu akoyeba zawadi alobi nini zawadi asali nini asalaki ni pona boyeba ke moi sio aza semer de trouble aza vraiment semer de trouble ka ye moka ko ya oloba mobali nanga tozongani nga mobakana ndenga yeba alingala te nga mobali nanga limbisinga nga mobali nanga boyebwe boyoka audio video na ye o boyoka zawadi na combien de bana boyoka makambo nyonso ye moka obimisango na munoko na ye to s'abonner commenter like partager et ça malamu to tombola balaki s'il vous plaît to landa Yona tu moi ça va ne maele te donc on y va tout monde on a mis kaka ndenge binomi yo guys your brain works et puis la poster photo ya bana na vraiment na ebi to ebi ke moko na kati ya bana wana aza ya tata ya papa nani alobi omoni yango wana ngana poster kana ngaba yanga ti popo ko bana ko ba longi ya mwana wana ezomona lokola mwana ya papa nani est-ce que ça va être comme tout ça là Instagram ou Facebook surtout Facebook pas commenter ça là bana yo te wana ya mnene wana ya mke wana vraiment wana na bibine bozaba ndokia yazala boya kwa za suna actualité tellement l'actualité na kanga ki bilongi na bango okomona na yo te mais déjà bolo bangaka nzambe mutu moko ayebisinga zawadi kanga ba commenter invité funa tika bato namona bande kote mes vidéos s'il vous plaît no problem you can have it nini zana makanisi la bango bamusu bakuna ka ozana bana combien na kozala nanga okay nazalaki donc nalobaki nazwa na vie na nga I've carried 8 pregnancies in my life donc na mema bana 8 bazembi 8 na vie na nga ibale kuna na epa nzambe bazana bakoma na bango ba ange ya nzambe baza kuna mibale misita baza vivante life continue minga na lingi na bota na nga lisusu te bana 6 bakoki naza na nga mwana moke nani mwana moke boni buzoba boye nakolinga te un jour après 4 ans soki nakomi na ba 30 ans nabana lisusu kobota wana nde nazoboya zawadi ngaloba kana 30 ans te nalobi nzambe pardon nalingi na bota lisusu te kanga because oyo eza punition sala na ngote ngana kende boy na sala boy mais oye opesi nga zemi mais kande wala ngato ebe video la famille ebe video donc nzambe ka ende atinda ki bango nalinga te moko na yeba ki na sana zemi na lelaki
Ande ko partager vidéo, partager live s'il vous plaît la famille. Na salina na bango okomona na yo teme déjà bolo bangaka nzambe mutu moko ayibisinga zawadi kanga ba commentaire ko invité fona tika bato namona ande ko teme vidéo s'il vous plaît. No problem, you can have it. Nini zana makanisi la bango bamusu bakuna ka ozana bana combien na kozala nanga okay nazalaki donc nalobaki nazwa navi na nga I've carried 8 pregnancies in my life donc na mema bana 8 bazembi 8 navi na nga libale kuna na depa nzambe bazana bakoma na bango ba ange ya nzambe baza kuna mibale misita baza vivante life continue mingana lingi na bota nanga lisusu te bana 6 bakoki naza nanga mwana moke nani mwana moke boni buzoba boye nakolinga te un jour après 4 ans soki nakomi na ba 30 ans nabana lisusu kobota wana nde nazoboya zauda ngalobaka na 30 ans te nalobi nzambe pardon nalingi na bota lisusu te kanga because oyo eza punition sala na ngote ngana kende boy na sala boy mais oye opesi nga zemi mais kande wana ngato ebe video la famille te ebe video donc nzambe ka ende atinda ki bango nalinga te moko na yeba kike na sana zemi na lelaki na sili nazalaki na kanda na binzabe oyo eza punition eza nini nabi pourquoi nakozala na zembili ngai nakozala nini nasepelaki na nga te nasali test naza na zembi ya ezalaki 3 semaines 2 semaines nalobi nzambe ndeko to partager vidéo partager live s'il vous plaît la famille nasali nani wana partager vidéo s'abonner commenter aimer et ça malamu aimer vidéo la famille to aimer na noir na boxi 30 te mana oui bana nzambe okay amema wizemi pardon donc bana oyo nzambe alingaki ke bazala awa alingaki nanga te mais oyo ekomama esi ekomama nalobi oke probleme eza te na kobota nakosala nini nakosala nanga nini nalingaki nakufa pase kuna nabimisa moko nalingaki nakufa nalobi te yambala oyo nakosala yango te ifo nabota mutu oyemba banzembo ya nzambe musicien chrétienne ayembaka banzembo ya nzambe mazoloba ne bien kalongola kizeli eza kaka eza nzambe donc oyo bana oyo nzambe nde atinda mais kande olanga to ebe video la famille te ebe video donc nzambe ka ende atindaki bango nalinga te moko na yebaki ke naza na zembi nalelaki na sili nazalaki na kanda nayobi nzambe oyo eza punition eza nini nabi pourquoi nakozala na zembili ngai nakozala nini nasepelaki na nga te nasali test naza na zembi ya ezalaki 3 semaines 2 semaines nalobi nzambe ndeko to partager vidéo partager live s'il vous plaît la famille nasali nani wana partager vidéo s'abonner commenter aimer et ça malamu aimer vidéo la famille to aimer na noir na boxi 30 te mana oui bana amema wizemi pardon donc bana oyo nzambe alingaki ke bazala awa ayokasini nanga te
Mais oye ko mama ici ko mama nalobi ok problème ezate na kobota na kosala nini na kosala na nini nalingaki nakufa pase kuna na bimisa moko nalingaki nakufa nalobi te yambala oyo na kosala yango te ifo nabota kaka mutu oyemba banzembo ya nzambe musicien chrétienne ayembaka banzembo ya nzambe mazoloba ne bien kalongola kiseni eza kaka eza nzambe donc oyo bana oyo nzambe nde atindaki bango baza ba ange oyo nzambe atindaki alobi zawadi na pesi yo bana oyo baza bana nanga ba ange nanga siko ana lina lamusa vraiment makanisi ya bato bandeko tolamusa no makanisi tozongisa no makanisi topusa no makanisi musika en tout cas apenza topusa makanisi na biso musika tomema makanisi vraiment musika toyoki zawadi ye moko ndenge a expliquer donc mpona zawadi alobi ke zemi oyo ya ayaka kobetela biso tolo abetaka tolo deja zemi elongwaka ezalaka ya mapasa zawadi abetaka tolo azalaka na zemi ya paster Mike Kalambai oyo elongwaka ezalaka zemi ya mapasa nasi partir na toyoki yango bien biso nyonso alors nayebi te peuple pe nini peuple de Dieu bana nzambe bakongolais soki toyokaki parti wana te banda zawadi aboti aplibie bafoto na ye mais eza na bato ebele baoyo komante bafoto wana baloba ke mwana aza ya paster Mike Kalambai bandeko nanga mo totikaka bamilimo mosusu ezalaka bien te oza na oni docteur osali ata mwana test ADN te mais comme onika bamona yo lobaki comme likambo erenyaka likambo zemi ebimaka kala zawadi zemi zawadi boyeboye ale oye kaka oyaka kokoma ya kanda nzambe za soki zawadi azalaka na zemi ya paster Mike soki zawadi azalaka vraiment na zemi ya paster Mike alinga yo bima na internet te po loba na biso ke zemi elongwe zawadi atikala komema zemi ya paster Mike Kalambai te epi nga pe na loba na bino ke zawadi atikala obima na paster Mike Kalambai te ezalaka piège oyo basalaka pour ke baya kodestabiliser paster Mike Kalambai mais eza bandeko ebele ti lelo bamona likambo wana eza ya solo bato ebele baloba eza ya solo mais nga loba yango personnellement nga natikala ondimelo kwana te comment c'est possible zawadi ka ye moko ayeba bimi zawadi kaka ye moko ayeli biso lisolo ke non ana zemi patati patata aza kutu na zemi boyeboye abimaki azwi zemi kaka ye moko eyoleka bamikolo ebele kaka ye moko aye susu kodementir yango ke azala na zemi te toyebi mambo wana nyonso alelelo zawadi avandi na libala na ye baboyanaki na mobali na ye akeya umeli aye kozonga na libala ne zawadi asali komi makambo banda makambo eleka ezude ya bainane na ndambu tokende nango mpe badeza siko zemi yango ya ye ezalaki zemi extraordinaire ofesa deza na libumu ava zawadi ya bota bandeko nanga totikako mo totikaka kokota komba paster Mike Kalambai na buzoba ape serviteur de Dieu azape mosali ya nzambe azala ape paster tanto oloba paster topesa mwa kilo na kombo wana po azala ape paster lelo toyo kotela zawadi peuple congolais toa mitema mabe toza vraiment mitema mabe kotala bato ba komante kotala ba maloba o bato ba komante et lakisa pinza ke toza mitema mabe nyonso na pour gagner quoi nyonso na toluka poto sani mwaso nga lobaka moko kanda nzambe ekitela mwaso atikala ozala kimia te toya mona penyela kota concert a paster Mike Kalambai lobi nango penyela sala live ayo senga pardon na bato ya blessaka likolo nango après wana toye komona mwaso zawadi aye kobela mutu na internet asala ba live moko aloba abimisa ba salite moko na munoko na ye obokoki ko imaginer te zawadi abimisa ba salite moko na munoko na ye o muyembi na nkolo akobimisa te mais zawadi oyo abimisa ngo na TV tangu kaka penyela yo sala live do yenda azana likamyo so ebima pona paster Mike Kalambai etake machacha na nzoto etiaka ye vraiment machacha na nzoto alors to stopper na biso ko waste time on anglais balobaka don't waste your time
Bo perdre batan na binote. Aboti mapasa ya bana na ye na mobali na ye. Likama pasteur Mike Kalambai na kati ezate. Ezate totika. Aza mutu bien sûr Zawada yeba na rate. Zawada beta muziki na yeme atikala ko yeba na te. Zawada ye ko yeba na tangwa ye ko luka featuring na pasteur Mike Kalambai. Et puis a poussa na kapeme na pasteur Mike Kalambai ba beta featuring po yeba ke na simanango a yeba na. Ayeba kaka oyebana siko likola mutu mo boy o alingaka luka succès na sima pasteur Mike Kalambai azwa succès lelo Zawada koma pebe bakoma publier na ba page aboti pebe ba publier na ba page po ani po na pasteur Mike Kalambai apusa naka pembeni po ebike mwa mobalo so na pusa ni pembeni na ye pesa makamba. Yango to mone Zawada poussa na pemenya pasteur Mike Kalambai ayeba ke loka salaki mais pourquoi bokoma kozwaye lokola boyeba ka liboso e ana bato ebele ba ata pasteur Mike Kalambai aleka lobi bokota ngo duti mais bondimela Zawadi franchement peuple congolais to amitema mabe boyebela Zawadi wapi soka sala featuring na pasteur Mike Kalambai te bolinga boyeba Bonga boye ba ete ti lelo nzembo ebimate nzembo basala na pasteur Mike Kalambai atikala okepete bakena na studio soki mbala moko to mibale nzembo wana ebimate parti wana ebimate pasteur Mike Kalambai a retira parti wana ebimate mais bo comprendra te kakendaka koluka e po na visibilité yango lelo azwa visibilité o ya kenda koluka sans combat pasteur Mike Kalambai mais Zawada na ba abonné tata na page na TikTok mais peuple congolais comme to linga na biso buzoba comme to linga bato ba salira ba kombo bande na biso comme to luka muto azo salir vraiment peuple congolais bien ba ngonde to luka ka to kenda ko sopana na page Zawadi po na ko s'abonner bato ba sopana na page na epo na ko s'abonner lelo yo aboti bato ba publier bato tous les pages ba publier pourquoi pour to li polémique Congolais li ko luka polémique Congolais alingi ko luka polémique ndeti Zawadi ndenga botine boya pasteur Mike Kalambai nini na kati momona bato ba publier bazo ko taguer pasteur Mike Kalambai pour mona publication na boyebi ko tuka basala nzambe franchement boyebi vraiment ko pesa basala nzambe mutema passe boyebi vraiment ko pesa basala nzambe mutema passe et puis bato ba commenter bazo koma ba n'importe quoi na kati botika via pasteur Mike Kalambai kimia atikala ko tsa Zawadi zemite zema Zawadi ze ya mobali na ye bango bayokana na mobali ne pe baluka visibilité na famille na bango bayokana na mobali ne pe baluka visibilité na libota na bango loko baluka ki bazui déjà visibilité baluka visibilité bazwa ki visibilité siko to yo luka to yo kuluka net ko kota comme pasteur Mike Kalambai poani omoni publication kota na publication pesa et félicitations c'est tout muso daka na besoin ba félicitations na bino ye mo a publier na bana na ye a publier ba photo mutu te ba tubazi ba photo na téléphone non ye moko Zawada publier na bana na ye a publier nyonso na page na ye po ayeba ki ke soka publier batu ba olobelango ayeba ki ba commentaire no ti ba page ebele ba publier mwana ti ba publier ye place za a sepela po Zawada luka buzz Zawadi vraiment à vivre na base et puis base na ye alinga komba pasteur Mike Kalambai ezalaka na kati est-ce que toko se pelisete to longona komba pasteur Mike Kalambai na base na ye toko gipo sunga ye to longoli no komba pasteur Mike Kalambai na base na po ya luka base na komba pasteur Mike Kalambai alors biso to longoli yango nanu et ça la bien ayeba kitia plibier boyaka na komba pasteur Mike ayeba kiango yango bomoni asakana Zawada sakana na peuple congolais na talake akota live amona batu bakoti ba otele ba j'aime mais afinga mais ça pe na batu musu ba okota ba obetele maboko pourquoi pour Congolais linga na ba blo moi bongo Congolais linga bongo yango bomoni ba Congolais ezaka pasi ezaka pasi Zawada kenda sala buzoba Zawada filma Zawada plibier bablo musu fallait pas plibier mais toya toloba finalement ezaka nini
Alors nayaki pena pona tiela bino bambala ya zawadi opona yebisa bino totika kobeta na mabaku totika kobeta mabaku zawadi abotina mobali na ye po zemi moko te evanda 2 ans na libumu zemi moko te evanda inane 5 mois zemi evanda aka na libumu kaka 9 mois zawadi abotina zemi na ye ya 9 mois o ezalaki ya mobali na ye zawadi abotina Pasteur Mai Kalambai te il faut to arrêter kombo ya Pasteur Mai Kalambai na buzoba e oza malamu mingi moto arrêter vraiment et osala malamu mingi. Merci na bato botala Irsi Botelo TV boze belé o bolingara biso boze belé o botala la chaîne na biso vraiment nzamba lola apambola bino. Ndeko nanga ozu occasion ya kokota na vidéo o en tout cas sunga biso na partage. S'il vous plaît ndeko partager vidéo o yo partager et ça na bato belé ba olinga ko salir ba kombo Pasteur Mai Kalambai en tout cas et sali biso pasi to partager vidéo o to partager to yo kama kambunyo sa e oza malamu mingi. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na statut na yo, partagez na Messenger, tindela bande ko mususu lien pour que batala nzamba lola akopambola yo. Bande onanga kande na lobaka na système a bien tango koti na Irsi Botelo TV o s'abonner. Tango s'abonner, cliquez cloche ya notification. Cloche ya notification et ko sunga yo prochainement tango Irsi Botelo TV a kota be mission na ye et o sunga yo pour que o tala lisusu. Alors pour que au moins notification aux notification directement et ko sunga yo ke tango fini cloche ya notification o ko zwa ba notification na biso soki to kotisi émission ya sika et ko komela yo directement yango bomona Irsi Botelo TV alobara toujours to fina cloche ya notification tango o s'abonner. Alors aimez vidéo, aimez la vidéo, partagez et ça vraiment important ma casse de partage na bino est important na chaîne na biso. Bandero nanga tika liloba bien en commentaire s'il vous plaît. Toboyi ma finga 0 ma finga. Tika liloba bien en commentaire soko loba na zawadi félicitations pour na bana e loba liloba moko ya bien na commentaire e osala malamu mingi zawadi abotina mobile na ye totika via Pasteur Mai Kalambai kimia azape mutu ana bana avandi pe na libota na ye na kimia nyonso wana tokutanya la prochaine occasion soki Yesu azongi te bisous bye.